Personnalité. Mbote, 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 na bino nyonso bande ko balanzi ya la personnalité TV na bika boze belé liboso ya ba poste téléviseur na bino en tout cas tolobi bokota ya bino la personnalité TV ici écoute sur terrain avec votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine toza wapi na kati ya mpasa donc la kisibino Imonge ya macadam ya terre jaune. Tolobi zala branché colo serait scotché. C'est parti. Mosala ezokoba toujours na la personnalité TV. Tozo continue toujours ko sala mosala na kati mpasa bomoni environnement ezali toujours ndenge bozali komona donc toza juste esika ona telemi donc balabala eza monene esika ona telemi awa ndimo moke place oyo yango ezali limite esika lopango ebandi tozotambola ezali komesurer 11 mètres sur 25. 11 mètres sur 25, tozotambola. Et kosuka juste awa. Ezali limite isika lopango esukeli. Ezali 11 mètres sur 25. Yango jaboye. Na boye ndenge totamboli ezali 11 mètres donc tozokota na kati po eza nango no clôturé bomona so tokoti na kati eza na bandako ezali 11 mètres sur 25 tozozonga sikoyo pour que tokoba mosala kati nango yango oyo ndenge tobi ezomesiri 11 mètres sur 25 eza na bandako bomoni liboso il y a chambre salon na studio donc kuna eza chambre salon eza studio kuna peu ezali chambre salon donc ezali komesurer 11 mètres sur 25 ndenge bomoni ndako yango oyo ndenge ezaleleli donc toza na kati toujours ya mpasa bomoni courant ezali ya courant ezopela donc courant ezali permanent ezali nangonga nyonso donc courant ezali tozotambola toza na kati ya lopango mo ndenge ezaleleli donc lopango mpe eza propre eza na placement ya bien kaka ndenge bino moko bozomona na bilili donc 11 mètres sur 25 11 mètres sur 25 longueur nae azali 11 mètres largeur azali 25 mètres donc azaboye mundinga azaleleli ebongo awa balobi batie na 25 000 à discuter babi 25 000 à discuter ezali kambo ya lisolo ya mosombi na moteki ezali kambo ya lisolo ya mosombi na moteki bomondenge ezaleleli eza na bandako do eza terrain vide te to comprendre que eza terrain vide te eza ndako eza na bandako donc eza na 3 portes bomoni bino moko ndenge ezaleleli lopango mpe eza na placement ya bien donc na mopanzi ba toilette ezali ba voisin bango wana omoni vide eza wana mais ba voisin basombi bazotonga déjà bazotonga ba construction ya sika ba construction ya sika ezali nano ba construction ya sika ezali pomo ndenge ezaleleli dans lopango eza na placement bien koto en tout cas calmement ezali babi eza pe sika problème te nyonso donc mikanda nyonso tout ezali donc yo poussa na rara oui betka masolo en tout cas
tout possible. Babi 25 000 au beti masolo, 25 000 à discuter. Yo ya karara et robeta masolo en tout cas. Biso tozo zelabino toujours maboko ya kufungama karandenge to mesana ko zelabino na kati ya la personnalité TV. Toujours continuer, toujours na kati ya passa, toujours continuer donc toza juste awa iska una telemi iza iska limite ezali wana environnement bomoni bino moko do mutuka ekoya ti na kati ya lopango donc courant ezali ma ezali ndekara ezalaka na kati ya passa donc sika una telemi yango nde ezali limite ya lopango donc limite ya lopango eza awa esika na telemi yango ekei po ezali pe non clôturé dans lopango ezali ko mesurer 10 mètres sur 20 yango ekei eza lopango coin ekei tozokende pe kosuka awa yango nde ezali 10 mètres do ezali na fondation obomoni donc fondation babandaki déjà fondation mpona kotonga ma mokolo nango akatani ndati yango ya marché wana mpe ezaka environnement balabala mosusu nde tobi eza lopango coin donc kati na yango oyo toza déjà na kati toza na kati fondation yango oyo bomoni donc ezali 10 mètres sur 20 fondation ezali kotourne donc alingaki atonga abanda tia kotonga ndako pour que ye moko asala nini abanda kofanda ma akoki te ntango akoki te abite atiango kaka en marché donc nde atiango na marché ekota po esala nini etekama bomoni wana ezali fondation na yango donc ndati yango ya marché ezali 10 mètres sur 20 donc na liboso na yango ezali 10 mètres na molai na yango ezali 20 mètres donc tozopusana bomoni ndenge alingaki vraiment atonga ndako ya monene angaka atonga mpenza ndako ya monene ma ye aza lisusu na possibilité te donc possibilité epesami te to mpe eza lisusu te yango asali nini atie yango en marche alobi na ntango kaka na marché esala nini ekende donc na boye suka na ye azali ti na batole wana otomoni donc obanda libanda ti na coin kuna ye nde apesi biso 20 mètres kobanda na batole wana ti na nsima esika batole wana kuna esuki ye nde apesi biso 10 mètres donc aza vraiment na fondation déjà angaka tonga ndako ya 3 chambres salon na cuisine na kati donc angaka tonga mpe na ndako elinga kozala na bachambre na ye ya ebele donc eza vraiment ndako moko ya monene oyo elingaki etongama awa donc bange batongama ndako moko monene awa ma possibilité epesami lisusu te bomoni voisin ndenge atongi donc koto oyo bavoisin si batongi eza place oyo bato bafandaka déjà bino moko boyebi donc bacommentaire ebele mpenza te mpo bato bazali déjà environnement nango bomoni boyebi mpe bino moko ndenge ezalaka do eza terrain vide eza juste na fondation oyo abandaki ma asuki na nzela ebongo awa balobi 17 000 à discuter 17 000 à discuter babisoki mutu aza na 14 000 en tout cas bakozwa mbongo babisuka na yango ezali 14 000 wana nde ezali vraiment prix na yango ya suka ma balobi ezaka likambo ya lisolo ya mosombi na moteki yo yakaka ya kobeta toujours masolo ndenge ezalaka na kati ya la personnalité TV en tout cas mapango eza nango
comme d'habitude mapango eza nango comme il faut, donc eza na besoin na bino boya ebele boye ebele biso tozozela bino toujours. Tozo continue toujours na kati en passa, donc tina li fobo tozo silisango bomoni environnement ndenge ezaleleli, donc motuka eza na facilité erokoma tina kati ya lopango. Donc toeli bino lelo ba terrain vide, tolakisi bino ba terrain vide vraiment oyo bozala nango penza bosenga bokozala pena na bosenga na yango ba terrain vide bomoni environnement nango ndenge ezaleleli, ba voisins bazali donc musique courant plutôt ezali pour moi ba son ya musique ezali kobetama tozokota déjà na kati sans plus tarder. Place otoye ezo mesurer 10 mètres sur 25 ezali terrain vide. Ça terrain vide, donc ils ont mesuré 10 mètres sur 25 coins les environnements nango sima nango ndenge bomoni ndenge ezaleli banda nango juste sika onga na telemi awa nde tozokota tina suka ezali ko mesurer 25 dona boye sika ona telemi awa si tozokende sika ona telemi tozokende si awa ma mère oya ba voisin awa ezali 10 mètres. Maintenant là tozo kota na kati poto beta masolo car ndenge ezalaka babi na boye ezali 10 mètres. Soki tozwi place oyo na telemi lisusu awa tozo kota mena na kati yango epesi biso 25 mètres. Les allées qu'on mesurait 10 mètres sur 25. Tous au tambola, ils ont terrain vide. Donc, mon pandi oyo, vide oignon sur oyo. Et on est, ils allaient kokende. Na mon pandi nanga à gauche. Vide ils en à gauche. Et on est au kende. Tous aboué. Aux homona, donc tous au kende. Tous au kende. Tous au kende. Zokende ti awa yango pesi biso 25 mètres. Ba voisin bango wana likolo batongi moninde batongi ba construction ya sika penza na kati. Donc mondenge ezaleleli eza terrain vide. Les terrain vide, ils ont coûté vide au nyonso. Donc 10 mètres sur 25. 10 mètres sur 25. Yango, awa, bisi biso, batie yango, toujours, et donc près nae, yasuka, et zali, dans le 13 000. Mais abia ezali kambali solo pour bâtir 15 000 à discuter. Ezali kambali solo. O pa moni kete nga nazana 12 500 occupé ko benga bo solo la toujours. Do ezali vide. Awa ezali vide babi soki oza vraiment na 13 000 en tout cas ma solo et kobeta ma sans problème. Ezali ko mesurer 10 mètres sur 25 à 10 mètres sur 25. Ma voisin wana bazali ba voisin batongi penza. Donc 10 mètres sur 25. 10 mètres sur 25 quand de balobi batie yango 15 000 à discuter. Mais soki moto aye na 13 000 ma solo et kobeta ma sans problème babi benga biso toujours na numéro les affichés na bas écran na bino de tobarati na ti on ensemble donc tozana elongo na bino to sela bino mosala toujours yo mutupe ozana ba terrain na yo ozana lopango ozana étang ozana hectare ozana besoin et le cas nation na biso en tout cas benga biso tozawana disponible ti tokotambola po tosalelo mosala kitoko o nazana maluku ezana plateau de bateke o ezali na kasangulu o ezali na mbanzangungu en tout cas contacter la personnalité TV
kitoko disposer baton na biso pona ko kende ko sala mosala ndenge ya ba ti donc to aussi lisango yo moko o comprendre tout mona vraiment que mosala esalini et salami babi 15 mètres sur 25 et 10 mètres plutôt sur 25 terrain vide avec 13 000 masolo et za kitoko po babi 15 000 à discuter, 15 000 à discuter, bolongoleli 2 000. Donc, soukanae, ezali 13 000. Bokota, tozawana déjà, benga voisine, yebisaye, la personnalité TV, azawana déjà, koba kotala, terrain vide, oyo, tolakisi, et puis tolakisi lisusu, place misusu, ezali, na bandako misusu ezali ba vide donc zala ensemble na biso ozana souci ata mokolo moko te. Tozawa tolobi na boezali dimanche juste sika ona telemi wana bomoni za ba voisin penza ba voisin bazotonga na bango juste esika oyo na telemi awa ti tokende boye yango nde ezali ko mesurer 20 mètres na ndako oyo ya chambre salon moni ndako ezali chambre salon tozotambola po tolakisa bino tozali kotambola ti tokoma tina ti tozotambola toyeti na ciment donc ti na suka kuna esika ba fleur wana ezali epesi biso 20 mètres eza ciment na ciment donc ezali lopango ozo mesurer 10 mètres sur 20 na ndako oyo bomoni tozozonga na biso zongi en tout cas bomoni ndenge ezaleleli 10 mètres sur 20 10 mètres sur 20 abi eza lopango ba problème te yoso roye masolo ekobetama ndenge bomoni na nsima na nga eza na ndako donc 10 mètres sur 20 eza demi parcelle babi bango awa 10 000 à discuter 10 000 obeti masolo babi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki ndeka na mesana koyebisa bino donc yo yaka ya kobeta toujours masolo kaka ndenge ezalaka na yango sokoye obeti masolo en tout cas bango bazana maboko kofungwama bazozela bino en tout cas boya bobeta masolo tolobi bozala colos couture bozala branché na chaîne na bino obolingaka mingi la personnalité TV eselaka bino mosala ti na ti donc bozala branché bisope tozana bino ensemble balobi 10 mètres sur 20 nandako ya chambre salon okozwa yango na 10 000 babi 10 000 à discuter 10 000 yo oye obeti masolo donc beta masolo benga na numéro est affiché na ba écran na en tout cas tozozela bapel na bino. Merci Nabino Nyonso Obozalaki branché Colos Couture na émission Nabino Mokolo Alelo avec votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pona makambotali mapangu na kati mpasa en tout cas ba merci à trop na ba membre soutien ya la personnalité TV ambisi bazabakana ya mon général John Kimbambu ba diva wa Souda ya Givwama maboko bank na kati à London City sans oublier Arlette Matokoli Swanzambe Tobosani Pete Bongo Mama Dorus Lema Fumu na gaz ya la personnalité TV to PCP ba merci l'ingénieur Israël no sopro azalaki na biso nasima caméra pour kozwa toujours ba image obomoni na mokolo lelo ngana bino to continuer koko ba komona na tant que Yesu Christ nanu azongite.